Bandeko balandi ya Congo Bololo. Balandi monene ya Congo Bololo. En tout cas, talabiswana toyeli soso na pokwa na lelo. Toye na pokwa na lelo bama batata bandeko. En tout cas, décor pas comme tous les autres. Alors bama batata bandeko parce que lelo ezalobe lelo. Bolimbisi. Lelo ezalobe lelo parce que en tout cas, flash d'information. Flash d'information, bama batata bandeko parce que lelo ya solo pendezali mokolo. Bolimbisi. Moi, mibale bama batata bandeko. Mokolo mibale ya mposo. Mokolo ya zomi na mitano sanza ya mwambi. Mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Bongo tokomi na ngonga ya zomi na sambo. Na miniti tuku misato na misato. Ingi koloba ete ngonga ya mitano. Na miniti tuku misato na misato ya sima nzanga. Bama batata bandeko en tout cas. L'heure est grave. L'heure est grave, bama batata bandeko bana lisanga menti parce que tous a kokota na deuxième round. Et par appui, le grand maître de la sagesse Congo Fumbu Mandan Semi envoyé Yabakulu na area verso auti ko lancé en tout cas dernier message na ye. Tolobi o ezali message ya suka ya Fumbu Mandan Semi. Pambate auti ko bengi sa solo bama batata bandeko ete mokolo mwa lundi deuxième round. Parce que première round yango ekendaki na biso solo penza match nul 0 but partout 1 but partout eza toujours 0-0. Yango na deuxième round tozo kenda nango bama batata bandeko esengeli tokoka ko marquer 4 buts à 0. Premier round ekendaki le 7 août bama batata bandeko ezalaki solo penza appel ya le fou ya Nyeme Mfumu Mandan Semi wazali ntumu na nzambi ya héros ya verso tale papi bama batata bandeko ya lansaki mot d'ordre pa wapi en tout cas ezalaki suivi vraiment na bakongolais kasi na totalité ya bakongolais te parce que mot d'ordre oyo Mfumu Mandan Semi malandaki en tout cas esengelaki bakongolais nyonso ya ba couche sociale nyonso o ba yebi ke baza ko souffrir baza ko mona pasi bakoka ko telema po ete to se débarrasser na occupation. Alors bama batata bandeko kasi na kokama nyonso na biso to mona ki ete kaka bandeko na biso ya Congo central otobengi ba Congo na bandeko na biso ya bundu dia Congo bango nde batelemaki pona ete koluka lolenge kani ya kobengana Hippolyte Kanambe Alain José Kabila oyo azali kokonza mabele ya bakoko na biso illégalement. Alors bama batata bandeko l'air grave parce que Mfumu Mandan Semi asali analyse na nyonso oyo yango wana apesi biso encore chance na deuxième round. Deuxième round oyo asili kobengisa le 21 août 2017 mokolo mwa lundi lisusu pona ete to telema lisusu pona ete to bengana Hippolyte Kanambe. Le 7 août ezalaki saboté par les hommes politiques ya Kanyaka, des voleurs ba miyibi na kati na mboka ba oyo balingi Kanyaka kotia misolo na mabenga o balingi ko maintenir Hippolyte Kanambe Alain José Kabila na bukonzi na kati na mboka. Et pourtant bayebi très bien que bolimbisi moto oyo azali solo pena mopaya oyo batiaki na bapaya na kati na mboka wana po ete akoka solo pena ko bradi mabele mabiso. Alors tala bango bazali ko travailler na ye baza koluka ko maintenir ye na pouvoir na kati na mboka ale pourtant esengeli to benga na ye po ete biso na biso to kutika la po ete to kwa ko bongisa mboka na biso. Alors une forte déception de la part d'un Mfumu Mandan Semi, pas déception, une réussite du côté non pas bande konabisa ba Congo pena bundu dia Congo, déception du côté ba Bambota Mususu Bangala Baluba Batetela Balandu Banande Baglokele Babembe Bankusu Barega. En tout cas bama batata bandeko
bango balandaki mot d'ordre te batelemaki te mpo na ete tobengana Hippolyte Kanambe. Eh bien, fumu mwanda nsema uti kopesa encore la dernière chance na biso ba reste ya communauté ya mabota ya ba peuple po ete mokolo mwa lundi le 21 août tokoka kotelema biso basolisanga moko 3 millions de Congolais na kati na mboka po tobengana Hippolyte Kanambe. Mondo de pesami le 21. Deuxième ronde. Yango tolobaki na bino ete révolution esalemaka na mokolo moko te. Révolution esalemaka na mokolo moko te. Ezali processus ou ezali perpétuel. Il faut ekoba ti ekoma na suka na yango. Alors yango wana deuxième ronde de pesami ya ba tata mandeko pona ba oyo ba ko travailler pona ete tobenga na bapaya. Ezali likambo ya moto moko te. Tango fumu mwanda nsemi abengisaki révolution le 7 août alobaki te ke ba Congo botelema bundu ya Congo botelema. Alobaki te ke ba depte ya ne mwanda nsemi. Alobaki bongo te, alobaki ba Congolais nyonso bakoka kotelema. Me botelema kite bino ba mabota mosusu, bino bangala botelema kite, bino baluba botelema kite, bino ba swahili botelema kite, bino barega, babembe, bankusu, balando, banande, balokele botelema kite. Bapesi bino lisusu chance mosusu ba mama tata bandeko. Boyeba yango ete 5e président ya kati ya mboka azali. Fo boyeba yango. Bolanda prophétie en Voulous Kimbanga pesaki yango. Motako sabino te. 5e président azali te. Ba élection baza ko sabino na ba politicien lokuta baza ko la lisabino pongi. Biso toza ko ya ko la musabino. Ete 5e président azalité alors esengeli sikoyo to sala révolution pona ete to retracer sikoyo Congo na biso ya sika oyo ekokonzama pona biso. C'est fini ya kotia kaba konzi na kati mabele ya kachopa. Alors bino boko babe ko la pongi. Beaucoup de la pongi, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Même situation est commis vraiment très dangereuse. Bozola la kaka pongi. Bozola la kaka ba politicien à Kanyaka. Bozola la ba rassemblement bato a Miyibi bato a Kanyaka. Bozola la IDPS bato na Kanyaka. Boza kolanda INC bato na Kanyaka. Bozali bato lolenge kane. Il est temps ya ko se soulever le 21. Yangola tozali ko s'adresser ce soir. Na Bangala, bandeko nanga Bangala, vous comprenez la situation toujours en retard. Boko lela na monoko ya mboka, soki boza ko telemate. Boko lela. Bolanda na bino toujours balide boza ko landa. Boko lela. Lobby Équateur wade ko panzana na ba morceau, soki boko telema le 21 te, boko lela. Boko en tout cas, boko pesa ngai raison mokoro wana obino, soki toyoka kiyo, alors ndepasi otomoni yango te. Bo comprena kama kambo na retard basara bino ndenge nini bino bangala. Le 4 janvier 1959 tango ba Congo babandaki kotele bapona ko réclamer l'indépendance na ba Belge bolobaki ete ba Congo bayebi kosala tonga te kasi bango basengeli panda mais lelo oyo banani bakonzi pendant 32 ans de pouvoir bino bangala. Alors il est temps maintenant que jamais encore un autre Mokongo vient encore de s'élever pour combattre, n'est-ce pas, l'occupation touti-rwandaise. Alors maintenant, est-ce que beaucoup ça la même erreur pour dire que non, bah, écoutez, to fanda, to maintenir Hippolyte Kanambe mopaya kati na mboka. Alors lobby beaucoup les na monoko mboka. Alors pour ne pas que to regretter, na sengi na bino bangala, na sengi na bino ba mongo, botelema. Botelema mokolo ma le 21 poto silisa na ba paya oyo ba eko kozabiso. Tozali na kati occupation motako sabino te. Occupation ezali na kati ya mboka. Bino bato bozola la pongi. Occupation ezali na kati ya mboka. Ezali makambo ba election te. Ezali makambo ya ko benga na bato na makasi. Parce que bango ba yei pona molimo ya kovanda. Ba ye na molimo ya kokende te. Bandeko, il n'y a pas un politicien à Kati Amboko Azali Koloba occupation à part le moment d'Assemi. Mais vous voulez suivre qui? Bino. Bolingi Bolanda Nani. Bolanda ba prophétie d'Engelobi.
Mais tala nde makambo eza kokende toza komona ete ezokenda kaka lolenge oyo baprophesie elobi. Me bino bozolala pongi bandeko nzambe apesa bino mutu me mpona nini bozo kosalela bongo te ndenge nini bozo komona mosika te ndenge nini biso toza komona me bino boza komona te. Botika na kolia basemulu, botika na komela mongonzo, botika na kobina maringa, botika na kolanda ba pasteur charlatan oyo baza na kati na ba secte chrétienne. Alors baza kobungisa bino nzela po bomona mosika te. Botika kokenda kolanda ba mosengo ba senko bazali na kati na ba secte catholique. Ce sont des sectes. On baza confirmer bino. Lobi ba secte wane kozala isusu na kati mboka na biso te po emonisi biso pasi. Tala situation tozali na ngoneti occupation. Que dit mosengo? Boye bisanga mosengo azane. Mosengo azali mokonzi ya secte catholique azolobani. Que dit marini? Oyo azali na ya secte protestante. Et l'autre ni aza kolobela bino. Baza na kati ya ba secte. Alors les gens qui sont dans les sectes bakoki kolinga bolamu na bino te. Mes chers frères, je suis en colère contre vous. Bino bato bokangami na biloko wana ba secte wana. Il est temps que tokoka ko se ressaisir. To se ressaisir pour na été tokoka kolongwa mboka na passe. Bon monite est-ce que beaucoup ça l'analyse ya situation te? Lecture ya situation beaucoup ça la ngote. Kotala ndenge ni mboka ngo ezokenda ndenge ni. O élection tungai ko ça en 2016, ça limité. O to c'est que ce qu'on a ba dialogue et simbité. Beaucoup ko ça lecture ya histoire était que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tika no to landana no. Tata oyo aza pena na nzela. Po ete to perdre mboka lobité. Pama batata bandeko. Yeba yango na prophétie en Volusi Kimbanga loba ke 5e président azalité et que mboka RDC ou ezali la colonie belge et ko mwangana. Boyeba yango. Mais fumu mwandanse maza ko sala par tous les moyens été et mwangana te kasi to sala Congo ya sika. La renaissance du Congo. C'est-à-dire ko bongisa ba frontière malamu comme ça un état fédéral de façon que est la modèle américain. T'as la modèle américain. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas 400 partis politiques. Mais t'as les panabiso, il y a 800 partis politiques. Est-ce que tu veux continuer dans 800 partis politiques? Bandeko, bo la moka, s'il vous plaît. Bozo la pongi, bozo la thèse la trop tard. Na sengi na bino. Moto ikomi penda pembe na biso na misape koka kozika. Bandeko. Boza na bongo, boza na misu, boza na mutu. Hein? Botala makambo. Bo analyser situation. Botala bino moko ba politicien yango. Ou boza kolanda. Ta makambo baza koloba. Est-ce que vraiment un homme qui réfléchit à quoi kolanda un politicien lokola olenga nkoi? Un homme qui réfléchit à quoi kolanda un politicien lokola Kamer? Un homme qui réfléchit à quoi kolanda un politicien lokola Moïse Katumbi? Boko kolanda un politicien ou azako divaguer lokola Chilombo? Bandeko. Nini kotisi bino na kati ya bozangi boyebi boye. Tozo bele la bino. Voilà mongongo ya libération yango oyo bama batata bandeko. Il faut qu'on ait un politicien ou azali teinté de la spiritualité. C'est-à-dire moto azako mona mosika. Moto azako prévenir bino danger ezako ya. Po fungola nano bongo bandeko. Hein? Alors, bapesi biso deuxième chance. Le 21 août, to telema biso nyonso et longo moko poto la kisana mokili ete to boyi l'occupation toute rwandaise. Hippolyte Kanambe to bengana le lundi 21 août s'il vous plaît. Mawa na komona bandeko mosusu tango le grand maître Fumu Mandanse mwazali teinté de la spiritualité aza ko lancer appel au moni ba mosusu oyo baza koloba makambo ezata na nzela te ba mabata. Et plus encore bossa l'attention. La plupart ya bato baza kokoma ba message nasi. Il faut boye bango que ce sont les Tutsi rwandais.
bango bakoli epa na biso, bayekoli epa na biso, bayebi koloba lingala, et la plupart ezali bango bato baza kokoma. Alors comme bino bozali ba naïf, bozo landa bango, vous croyez que ce sont des Congolais qui sont en train de commenter, de faire des commentaires pareils. Il faut koyeba ko identifier bato. Tala neti na Congo bololo tango to salaka Congo bololo awa. Bomonaka na ba commentaire ya bato mususu bakomaka wana na kati. Hein? Bomonaka moko ya komaka wana, c'est un tout Rwandais. Toiti ko détecter place ya vandi. Alors siko yo soki olobi olandaka moto andenge wana. Na ba commentaire na ye wana. Po ye aza ko sepela na ndenge oyo occupation ya bandeko na ezali. Mais ndeko, bandeko nazoyo kabino mawa. Nazoyo kabino mawa ndenge bozo comprendre des situations te ba mawa batata bandeko. Nazo kabino mawa. Lobby bokoya ko benga ngaya wana téléphone ete ozalaki na raison, il fallait, c'est déjà trop tard. Tozela il fallait zalaka mabe. Et kozala déjà trop tard. Malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Vous croyez vraiment que biso ba otokoya na kati na ba embunduka, na kati na ba vidéo to lancer message na direction ya mabe? Ou ekomema bino na kunda, ekomema na kufa? Non. En tout cas, un patriote comme moi n'a koki jamais koya ko lancer message ou ekomema bino na kunda. Un patriote comme moi n'a koki koya ko présenter bino moto oyo akomema bino na kunda te. Bandeko, tozali na façon ya kotalela makambo lolenge moko te. Mais soki mosusu azali na façon ya kotalela makambo pe azomona mosika ya oyo leader wana aza ko lancer pe aza ko relier yango epa na bino. En tout cas bandeko, bozala solo pena na bozito ya kolanda. Malheur na bino. Alors donc, bama batata bandeko, soki bokolanda te, alors bama batata bandeko, ngai na quoi produire. En tout cas, l'indépendance ya Congo central. Na quoi produire yango? Parce que tolobi boyo kite e sengeli sikoyo tokoka solo penda komona pasi na biso tozwa leçon par la souffrance. Parce que eloko oyo baindo balingi koyoka yango wana, kozwa leçon par la souffrance. Alors bama batata bandeko. Alors pour tozwa leçon par la souffrance, il est temps ete mokolo mwa lundi, en tout cas bama batata bandeko. Tobi mabiso nyonso tozali 12 millions de Congolais na kati na Kinshasa. 12 millions. Mabota nyonso confondi. Mais ceux qui m'ont vendu, ningi koloba ke bolingi politique na bia vanda. Ceux qui m'ont vendu ningi koloba ete bolingi souffrance ya mboka wana continuer bo souffrir. Bino bato boza na Kinshasa bato boza ko souffrir. Mais bo vandi bo soko lobike na banga na bimate. Alors donc noki na kokufa, mais boza kokufa petit fait. Tous les jours bozo kufa na ba émotion, na ba tension, bozo kufa na ba prison, boza kokufa na kati na ba hôpitaux, na ba malaria, na ba typhoïde etc. Mais mieux vaut bobima mbala moko, soki bakosili sabino basi sabino mbala moko, et je ne pense pas que soki bobimik 3 millions, 4 millions, 5 millions, na kati ya Kinshasa bakosili sabino, bakokima. Ce sont des petits peuples. Les Tutsi Rwandais, ce sont des petits peuples bandeko. Ce sont des macaques égarés. Et que bisotoko kamola bangala bino bato oyo bozali ba homme fort. Beaucoup ba homme faible. Malheur à vous. Malheur à vous les bangala ba mongo. Tala ba mongo ndenge ba komi ba zoba kuna na kati na Congo. Botala makolo kotambo. A commis un véritable escroc. Un zoba ya première qualité kokumisa Hippolyte Kanambe mwana ya Tutsi Rwandais. En tout cas, bamongo boyo kata soni ndenge makolo tambola. Makolo kotambola zali koloba kuna kosala. Azo yokisa bino soni. Bino bangala boyo kata soni. Ndenge makila
oyo aza na mwasi ya tuti ndenge azali kokumisa Hippolyte Kanambe mpe aza kosala na ye un Rwandais tuti Rwandais na kati na moto ya mboka ezali mawa. Alors bandeko, montrons au monde que tozali un peuple fort. Le 21 août, tolakisa na mokili ete nous sommes forts. Alors yango wana 3 millions 4 millions bakoka kobima na kati na Kinshasa pour chasser Hippolyte Kanambe, s'il vous plaît, pour ete humiliation yo ekoka kosila. Voilà, maman batata bandeko. Eh bien, j'ai beau poumoner, alors toke sikoyo na eleko ya suka. Toke na ngonzolo ya suka. Alors, soki bokoyoka, boyoki. Ndenge, pa secte église catholique balobaka ete, o azali na mato ya koyoka, ayoka. O azali na mulimu ya kososolo, akoka kososolo. Voilà, o ezali pona message ya soulèvement populaire na mokolo ya lundi le 21 août. Alors bandeko, poto koka koko ba muke, toke nano to pesa nano réaction na biso na bato yo bambwaza ntatu. Bambwaza ntatu o to bengi solo penza Matezolo basanga na fils na oyo to bengi Zola. Ce sont les mbwaza ntatu. Les ennemis de l'homme noir. Les ennemis ya bana na katsopa ya kati. Ya ba ennemis ya ba Mongo, ya Bangala, ya ba Congo, ya ba Tetela, ya ba Luba, ya ba Lando, ya ba Nande, ya ba Lokele, ya ba Rega, ya ba Bembe, ebele na kotanga nyonso ate. Ce sont nos ennemis. Bazali seulement ennemis ya Fumu Mwanda Nsemite, bazali seulement ennemis ya ba Congo te, mais bazali ennemi ya mabota nyonso ya katsopa ya kati wana. Ces trois trios, les dipons. Alors, tika na to décortiquer moko na mai oyo alobi. Matezolo alobi nguya ya Fumu Mwanda Nsemi ezalaka nango lisusu te. Azalaka na nguya lisusu te. Alors, siko totala nano soki Fumu Mwanda Nsemi azalaka lisusu na nguya te. Parce que lelo na kati na RDC toyebi kaka moko oyo atelemi pona ko découdre na occupation rwandaise tuti rwandaise. Il n'y a qu'une seule personne. Parce que na kati ya mboka wana, botala ba politicien nyonso na kati ya mboka wana, o aza koloba likambo etali occupation ke mboka ezali occupé. Parce que bango tu bazo loba makamba ba élection. Et puis dit ba élection, cela veut dire que moto aza ko gouverner mboka, azali mwana mboka, hein, alors donc toza ko sous-entendre que non, a organiser biso ba élection. Mais kasi il y a qu'un seul politicien ou aza ko loba ete mboka ezali occupé par les étrangers. Fumu Mwanda Nsemi. Alors moto babengi Matezolo ya lobite nguya ya Fumu Mwanda Nsemi ezalaka nango lisusu te. Bon. Yango no moni bango baza ko défendre l'occupation. Yango no moni akei ko sala na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et tout Rwandais akei ko sala na ye na gouvernement d'occupation. Bazwi mbongo bapesi bango 10 millions de dollars, bakaboli yena Kalunda Motov alias Kalev na Shadari bakaboli mbongo wana. Alors sikoyo basali nini, bakoti likopa pona ete ba éliminer Fumu Mwanda Nsemi. Sikoyo tolobi to sala analyse parce que ya lobby Fumu Mwanda Nsemi aza isusu na nguya te. Bazwi Fumu Mwanda Nsemi ban secret avec 5 armées étrangères. Ban secret na palais royal na ye pendant 3 semaines et demie. Sans l'eau, sans électricité, sans nourriture. Je dis bien sans l'eau,
sans électricité, sans nourriture, pendant 3 semaines et demie. Et ils ont tenté par tous les moyens à éliminer Fumumanda Nsemi dans son palais royal. Pendant 3 semaines et demie. Bazui, Bamai, où il y a monto, il y a 100 degrés. Bazako pompe na kati ya palais royal Fumumanda Nsemi, papi azala ki na ba depte nyonso ya bundu ya Congo. Mayo bazako pompe à 100 degrés, ezako koma kune ezako koma à 0 degré. Pendant 3 semaines et demie. Ba pompe ba gaz toxique, ba gaz wana tanga ezako kitakuna, ezako koma na yango donc mopepe ya pamba. Pendant 3 semaines et demie, oyo bango ban secret palais royal ya Fumumanda Nsemi. Ozomona combien de fois que les nègres, comment est-ce qu'ils sont très dangereux et très mauvais, kokenda koluka kosala donc un génocide, koluka kokenda kosala donc un assassinat na un innocent qui n'a rien fait et qui n'a pas tué une personne. Mais bozo luka bokenda ko assassiner pendant 3 semaines et demie. Mais le monde entier a regardé sans brosser ne fût-ce qu'un mot. Le monde entier a regardé sans brosser un mot. Monsengo, oyazali donc mwana ya mboka, oyazali mokonzi ya secte catholique, sans même brosser un mot. Senko, Marini, oyazali ya secte protestant, sans même brosser un mot, pour soutenir, défendre son frère de la même race bantou, son frère, ya son compatriote, Yamboka ya République démocratique du Congo. 3 semaines et demie. Rien du tout. MONUSCO, où il y a une organisation, où il y a soutenir l'occupation, sans dire un mot. Les ambassadeurs des pays occidentaux, sans même un mot, sans dénonciation. Et pourtant, Fumumanda Nsemi, c'est un député national. Mes chers frères, il faut montrer la méchanceté de ce monde. Il faut montrer que non, mais écoutez, ce que moni ba paya bazako s'acharner na mwana mboka, loba ke mwana mboka wana zali bien pour na biso. Ce que bo moni ba paya bazali ko lembola, ko lekele, ko lekele, mwana mboka loba ke oya komi penza zoba tolanda ete. Alors voilà, yé ma tezo lobi ke non Fumumanda Nsemi nguye esili 3 semaines et demie, il y a concerté yé na kati ya prison, ya palais royal, bakoki ko salelo comme mon côté. Jusqu'à ce que yé moko Fumumanda Nsemi aye ko se livrer, alobi ba makesa bo bundate, alors tika yebisa kanya makota token. Nde sika bo monaki kanya makota ki azwaki accès à kokota na kati ya palais royal. Bazu Fumumanda Nsemi bakene na makala. Ye matezo la lobi ete Fumumanda Nsemi nguye sila, mais tango bakene na makala, basali tentative d'assassinat pendant 5 fois. Bazuye ba électrocuté ye. Vous connaissez ce qu'on appelle électrocuté, c'est-à-dire ba tche courant à reporter, ba brancher courant pour ete ba ti anaye pour que akufa. Moto ya tche a brancher courant ti aye ye moko akui. Monsieur, Matezo lobi nguya esile. Ils ont tenté 5 fois, ils n'ont pas pu réussir. Matezoro azuli boma. Alors ba batata bandeko. Alors ba moni que moyen te, babi non écoutez, bo etoko réussir te, alors juge na bango. Hein? Il y a RDC à occupation. Hein? Alobi non, écoutez, Motowana azana innocent, bo libéré ye. Kalunda Motov, Shadari, Matezoro, bango alobi te, toko libéré te, ifa vanda kakuna. Alors, si ko basali scénario ou bango basala ki wana, yako mema ba criminaire pona ete ba kokako yako bimisa Mwanda Nsemi, Mwanda Nsemi,
na prison ya makala de façon que tango akobima po bafizie ye. Bango moko basali scénario na bango, babuki prison ya makala, alors tout en pensant que tango fumu mwandase makoya kobima, alors bakofizie ye, o tango baye kofizie, bafizie na bango ba innocent, fumu mwandase maza kobima na ye, en grand maître, en héros, na 6 heures du matin, tendenge bo monaki, azwaki moto, akendaki kofanda na ye lieu sûr, tekinolelo. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, touti rwandais, Shadari touti rwandais, Matezoro M. Congo, traître, Mbwazatatu, un homme égaré, et Kalunda Motom, alias Kalev, Babeli Liboma. Babeli Liboma. Bayebi ndenge ya kosala te, bama batata bandeko. Alors, Matezoro ya lobi ete, mfumu mwanda nsemi, nguya eza lisusu te. Mais moto azali na nguya te, comment ça fait-il que akoki ko échapper bango na tentative ya assassinat lolenge wana? Mon cher frère, mes chers frères, mes chers compatriotes, nous avons un tout-moi. Un tout-moi. Il est plus fort que le maître Jésus. Il est plus fort que Mohamed. Il est plus fort que Krishna. Bapesa kibino elaka ete bokotikalaka koboma lisusu bantumwa te. Bayebisaki bino te, boyokaki te. Mais mpo nani boza koyoka te? Alors bama batata bandeko, Matezolo oyo azali vraiment un grand ennemi ya baindo. Alors est-ce que tukoki kozala na pitié na ye bama batata bandeko? Tukoki kozala na pitié na ye ata moke te. Tala bato oyo balingi kozongisa baindo na nsima. Bandeko na ngai, bofungola nano miso. Na tango ya Fumukimbangu ezalaki kaka boye, bobengaki ye magicien, bobengaki ye moto na kisi, parce qu'il était diabolisé par le gouvernement colonial belge. Et voilà, nous répétons toujours la même chose, parce que milimo wana na tango wana ya Fumukimbangu ezongi lisusu pona kosala mosala wana. Mais cette fois-ci ne peut pas réussir. Est-ce que biso ba otoza koloba tozalaki na tango wana tozalaki ko défendre Fumukimbangu et biso wana toye lisusu na elekenekeke oyo toyebi te parce que moto na mokili amiyebaka te. Mais peut-être na ba action nde tozali koyeba. Bama batata bandeko, bandeko babungisi biso na bapaya, babungisi biso na bapaya, yango toza komiyeba te. Ah, Nzambe apungu tulendo, yoko yuko kreye moto moindo akoma zoba boye ndenge nini akoka komiyeba lisusu te. Pona nini? Ah, bino bamindele bosali biso mabe, ndenge bobebiseli biso bandeko, baindo bakomi bazoba, bakoki kolanda biloko oyo bato na mokili bakoki kolanda te. Oh, pasi posa na lela. Alors bama batata bandeko, Matezolo alobi ke ye aye ayaki na kati ya bundu ya mayala. Alors donc ye ayaki ko réformer, ayaki ko réformer donc bundu ya mayala, ya sali réforme à bundu ya mayala. Mais ce qu'il faut toyeba idéologie ya bundu ya mayala bama batata bandeko bana 50 mati. Matezolo azali moto a secte Branham, parce que ya azali moto a secte Branham. Ezali mawana bandeko na biso ya ba Congo o baza ko landa moto lokola Matezolo. Matezolo azali moto a secte ya Branham. Comment moto a secte Branham akoki komema bino na libération ya mboka? Mais akomema bino na kunda parce que aza na kati na secte ya Branham.
Branham azali nani? Un ancien membre ya SIA oyo akrea mwa eloko na ye babengi yango Branham, hein? Yango naza amema bato na kati na secte wana. Alors Matezo fait partie, non pas, ya secte Branham. C'est un branhamiste. Hein? Amemi bino na kati ya secte wana. Ok, il faut bolanda dirigeant, un homme politique teinté de la spiritualité. Hein? Mais bino bozo landa moto oyo azali na kati ya secte. Mais po amema bino na nkunda Matezolo. Alors bino bandeko na biso ba Congo, boza na Kimpese, boza na Matadi, boza na Songololo, boza na Kinshasa, bozo landa moto ya secte. Mais po amema bino na kufa. Hein? Et plus encore, il est là en train de défendre l'occupation, s'il vous plaît. À ça qu'on défendre l'occupation toute rwandaise. Mais bino beaucoup landa yo que nous compte na parti na ye. T'as la confusion za na kat na bango. Ba créer parti na bango comme nango Dynamique Congo. Alors, quand on dit Dynamique Congo, eza na lokota ba paya. Et kuna Congo ba komi yango avec K. Dynamique Congo. Alors donc Congo avec K et que liboso nango le côté ya ba paya français. Ozo mona baza bato a contradiction. Hein? Bazali ba semi illettré. Pokolanda ba semi illettré po ba mema bino na kunda. Bandeko ba Congo. Bolanda moto te po ba pesi moi ba billet ya dollar alors siko bolandi. Bo moto na bino ezali wapi? Hein? Tala biso tozolanda fumu mwanda semi. Ezate azopesa biso ba dollar. Botu na ye yo pesaka mbuta wana mopele lobaka na radio combien de dollars? Mais nous travaillons parce que nous trouvons en lui une vérité. Nous travaillons parce que nous trouvons en lui le panafricanisme. Nous travaillons parce que nous trouvons en lui le message libérateur. Nous travaillons parce que nous trouvons en lui la sincérité. Nous travaillons parce que nous trouvons en lui la volonté de se libérer. Nous travaillons parce que nous trouvons en lui l'audace, le courage de bien réformer Congo Nabiso. Nous ne gagnons pas de l'argent auprès des mouvements d'enseignants. C'est Ezali ba parole, le message qu'il lance, parce que mboka bakango na message na liloba. Na opportunisme était, na tromperie te, na lokuta te. Parce que bozo mona te. Mais tango boko mona okosala bo, il fallait na landa longwa kala. Mais ça n'a trop tard été. Lundi le 21 août, pour na kotelema, pour tout réformer Congo ya sika. Alors, Matezo na yalobi, ayaki wana, ye mota réformer BDM Bundu dia Mayala. Ben, mama tata bandi koto meka kota la place wana. Bundu dia Mayala, yalobi ayiko réformer, réformer na asali nini. Ayiko kota alobi po akoti ici, mabota mosusu, akoti Bangala, akoti Bamongo, akoti Baluba, akoti... Ah, donc il y a bengi yango réforme. Yango nandi réforme. Mais je vais vous dire, on est allé réformer. Je vais vous dire sincèrement, on est allé réformer. On est allé, il y a même des désordres. Ah, même des désordres. Désordre na kati ya nini? Ya kati ya Bundu dia Mayala. Parce que Bundu dia Mayala est un mouvement panafricain d'avant-garde. C'est-à-dire, dans chaque État autonome, et qu'on a Bundu dia Mayala. Boye na source, boye koli. Tango boye koli, bokei ko koti sa yango siko na mabota mabino. Boye koli Bundu dia Mayala, comment est-ce que fonctionne ka? Boko kuta kuna, Bundu dia Mayala Ngala, Bundu dia Mayala Mongo, Bundu dia Mayala Luba, Bundu dia Mayala Tetela, Bundu dia Mayala Kivu, Bundu dia Mayala Katanga, Bundu dia Mayala Lokele, etc., etc. Alors, bino surtout bozana idéologie moko. C'est-à-dire, Bundu dia Mayala ndenge idéologie nango ezali pona ko défendre la terre. Ya bakoko na bango. Bundu dia Mayala na kati ya Congo central, na kati ya Congo central.
ndenge ezali ko défendre les intérêts ya ba Congo, c'est-à-dire les intérêts de sa communauté. Et tango ekoti na kati na Mongala, Bundu dia Mayala Mongala, et comme il défendre les intérêts de Ngala, les intérêts de Mongo. La même manière où Bundu dia Mayala eza ko défendre les intérêts ya Congo central ya ba Congo, ndenge Bundu dia Mayala ekei na kati na Mongala eza ko défendre les intérêts vitaux ya Bangala. Et koti na Baluba eke ko défendre les intérêts vitaux ya Baluba, ya ba Tetela, ya ba Lokele, ya ba Nande, ya ba Rega, ya ba Bembe. Et c'est comme ça. Ozomona. Donc, eza lokola, ndenge tozali na kati na mboka bapaya, les partis socialistes. Okokuta les partis socialistes, ya ba Allemand, na, ok, kuna na France, okuti pe parti socialiste français, ok, kuna na nini na Espagne, okuti pe parti socialiste espagnol, ok, na Portugal, okuti parti socialiste portugais, ok, na Suède, parti socialiste suédois, ok, na anglais, donc, mboka nyonso tout, eza na ba parti socialiste na bango. Baza na même idéologie. Et ça ne veut pas dire que yo, ozali, parti socialiste ya ba allemand, yo koti siko français eko kota wana, suédois eko kota wana, allemand eko nini, anglais eko kota wana, autrichien eko kota wana. C'est dit désordre. Bato na bato, na esika na bango, na autonomie na bango, pe baza ko défendre la même idéologie, pe baza ko défendre mabeye na bango, pe ba intérêt ya mboka na bango. C'est comme ça. Alors Matezolo qui dit, voilà pour dire que je vous ai dit dernièrement que Matezolo c'est vraiment un tonneau vide. C'est un tonneau vide. Je n'ai jamais vu les idiots na vie na ngai ndenge na monaka Matezolo. Et quand il parle, je l'écoute attentivement. Moi, je dis, mais cet homme, ce n'est tout simplement qu'un opportuniste, mais c'est un véritable idiot. C'est pour ça qu'il s'est laissé utiliser par Hippolyte Kanambe. C'est pour cette raison, aux hommes qui a commis un mboisantatu, il y a Hippolyte Kanambe. Parce que d'abord, lui-même, c'est un idiot. Voilà. Ayebi mission ya Bundu dia Congo. Et pourtant, il était là. Il a dit qu'il était là pendant 4 ans aux côtés de Mfumwa Dansemi. Et voilà, Ayebi idéologie ya Bundu dia Mayala te. Parce que azana spiritualité na kati na ete azali moto a secte ya Branham. Voilà, wana na ringaiki ko répondre nano na Matezolo oyo azali un danger, pas seulement que pour na Mfumwa Dansemi, un danger na mabota nyonso ya Kachopa ya kati. Bama batata bandeko. Bana lisanga antimanti. Donc voilà, on a en tout cas ezalaki e yano oyo, hein, que na kokai kopesa na Matezolo. Alors, à propos, n'est-ce pas, il y a Basangana. Basangana pe ayaki, asali, yaego divaguer, comme d'habitude, hein, cet individu, aye peu ko divaguer, nakati na télévision ya bango, il y a occupation, bama watata bandeko, bana lisanga atimati. Alors, Basangana, tango azalaki na kati na Bundu dia Congo, il nous disait souvent que Nkusu, c'est un petit élève, il y a le grand maître Mfumwa Dansemi, il y a Kikoye Kolana Bundu dia Congo. Il disait ça, Maloba etikala. Na kati na radio Kachopa, aloba yango, toyebi yango, que Nkusu, c'est un petit élève. Il connaît rien en matière de spiritualité. Mais ndenge ni boni, yé Basangana fils, oyalobaki que Nkusu c'est un petit élève qui ne connaît rien en matière de spiritualité, ake siko kosa la coalition na Nkusu oyazalaki petit élève, oyabengaki petit élève. Hein? Bota la contradiction bato bazana. Est-ce que ce sont les gens qu'il faut suivre? Non. On ne peut pas suivre les gens pareils. Ozali bato oyo toko bwaka bango na libanda oyo
bakoki kolanda bango te. Bato ya ndenge oyo bato baza kolanda elingi koloba ete baza na bango pe bon, mutu kaka eza koambeliri nzoto kasi baza koparvenir koraisonner te koreflechir te mpona bayeba ete esika nini oyo bango bakoki kolanda. Alors donc moto oyo mpenza aza kose considere jamais akoki kolanda bato lokola basangana. Ozomona lelo oyo basangana aza kotelema mpona kodefendre Hippolyte Kanambe, un Tutsi rwandais. Qui ne sait pas que Hippolyte Kanambe c'est un Tutsi rwandais? Tolandi yango na ba télévision, bon moni ba député européen baza koloba yango partout que non mais mutu wana bakendaki kolokota ye batiaki ye parce que pour ba utiliser ye parce que c'est un étranger ba utiliser ye pour de façon que abrade mabe na bino. Mais ye aza ko telema pona ko défendre Hippolyte Kanambe, ko défendre l'occupation. Alors biso bato toza ko telema pona ko combattre cette occupation. Yazo benga biso tozali donc bana misala ya ba occidentaux. Bandeko. Omoni ndenge baza ko insulter bino ba combattant. Basangana zola pena onano oyo matezolo. Bazo ko finga bino penza ke boza pena ba vrai zoba bino ba combattant. Pour na moi réaction na bino te. Hein? On vous insulte clairement comme ça. Biso toza ko combattre l'occupation, bango baza ko défendre l'occupation. Mais c'est grave. C'est grave. Alors tala mosusu oyo to bengi soro penda Zola. Zola lobi après cet exemple tant waza ko divaguer kuna na télévision. Après cet exemple nesi ya Nelson Mandela. Mais ce que total Nelson Mandela va batata bandeko. Nelson Mandela a bondi contre l'occupation Yaba Mindele na mboka wana. A bondi contre le système d'apartheid. Azalaki na compromis mon côté. Jusqu'à ce que Batiaki na prison pendant 25 ans. Sans compromis. Hein? Bama batata bandeko. Est-ce que Nelson Mandela azalaki na kati ya gouvernement d'occupation? Akotaki na gouvernement ya apartheid? Azalaki na kati ya gouvernement d'apartheid te? Mais tel est le bazola, babasanga, bamatezo, baza na kati na gouvernement d'occupation, et puis baza ko défendre yango. Baza ko benga Hippolyte Kanambe jusqu'à Kabila, mwana mboka, ndeko Kabila. Mais quelle ignorance ces en bateau. Et pourtant, après ces gens, Nelson Mandela, qui n'a jamais fait de compromis, jamais à côté d'un gouvernement, il y a apartheid, hein? Pour nous détruire Batonaye, en déconaye. Et plus encore, il n'y a aucun Sud-Africain noir ou azalaki na gouvernement d'apartheid pour nous être à combattre Nelson Mandela. Non, écoutez Bandeko. Vous voyez bien. Namboka lokola Iran. Moto moko iranien moko telema azala contre Ayatollah Khomeini. Aloba mabe Ayatollah Khomeini, Ayatollah Khomeini oyo aza kobundela mabele na bango ya Iran contre l'invasion américaine. Alors donc yo iranien o telemi pour oya koloba o teka Ayatollah Khomeini soko kosala 24 heures ngala kokamwa. Nakokamwa. À moins que peut-être aux alibanda ozali na libanda ya Iran, alors iwana nde oloba makambo oyo mabe ya Ayatollah Khomeini. Mais na kati ya mboka ndenge tozomona ndenge ba matezolo bazola basanga na fils bazosala yango eke ba makesa ya bundu ya Congo bazotambola wana ba Congo bazotambola wana pe ye azotambola carrément na kati ya Congo central na kipese na matadi partout azotambola. Non, bato bako respecter biso hein. Tango toko appliquer la loi divine, l'œil pour l'œil, dent pour dent. Je vous l'ai dit, au comment na bato bako respecter biso. Bato bako respecter biso te parce que nous n'appliquons pas la loi divine.
okomona banani oyo libanais bazoya kosala makambo mabe na bandeko na biso na kati ya mboka, hein? Parce que bayebi eke to appliquer la loi divine. Ben le jour où nous allons commencer à appliquer la loi divine qui dit lait pour lait, dent pour dent, pour comment on a un respect au côté. Alors voilà, et combien de fois et combien de temps, et ça va durer combien de temps pour to continuer ko accepter batu andenge oyo ba bundisaka batu oyo baye ko sala réforme ya mboka na biso. Ngana zotu na bino. Parce que boza ko agir te, peut-être parce que boza na kati na ignorance, boza ko agir te parce que peut-être bo sosoli nanu te. Nembo luka ko sosoro po bo banda siko ko agir. Yo kanisi na kati ya Palestine o bazo bunde apona mabiye na bango. Bongo tango ya Arafat azalaki yo palestinien o telema o loba mabe ya Arafat po ya ko défendre ba israélien na makati ya mabele ya Palestine. Soko sala 24 heures ngala kokama. Et c'est la même chose que nous vivons à côté du Congo. Nous sommes sous occupation toute rwandaise. Et alors, Matezolo, Zola, Basangana fils, Bazotere Mapona pour défendre cette occupation. Tozoma na Bankusu, Bazotere Ma, Bazo défendre cette occupation. Et nous les laissons tranquillement circuler bonnement dans Bokawana. Non, il est temps que la loi divine doit être appliquée à 100% na kati na mabele ya kachopa ya kati. Lait pour lait, dent pour dent. Pour bato na bazo soutenir l'occupation, bazo sala mabete na bato oyo batelemi pona ko bundisa l'occupation, mais bazo sala mabe pona mabota nyonso eza na kati na. Bango balobi ke biso tozali ba agent ya Occident. Biso tozo bundisa occupation, tozali ba agent ya occupant. Wana selon Matezolo, Zola, na Basangana. Bango alobi biso ba combattant, biso ba résistant. O tozo bundisa l'occupation, tozali ba agent ya Occident. Siko total, les politiques kanambena na tie na kati ya pouvoir. Eza ba Occidentaux te? Hein? Siko biso tozo bundisa bato oyo, moto oyo, ba Occidentaux ba tie na pouvoir. Mais si bango baza ko défendre moto oyo ba Occidentaux ba tie na pouvoir, banani wana bazali bambwazata. Biso ba résistant ba combattant ou bien bango ba Matezolo Zola na Basangana fils na Nkusu, bango bato bazali ba kolabo oyo bazali ko luka ko brader mabele ya biso. C'est à vous maintenant à kososolo de sikana. Bandeko, je suis en colère. Vous ne savez pas combien de fois que je suis en colère ce soir. Bandeko. Vous ne savez pas combien de fois je suis en colère. Parce que, malamu oyo tikala koyeba te. Soko tikali koyeba te, mi seza ko kangama. Wana eza mwa malamu, donc oko solola, oko lia na oko mela sa. Mais soko bandi koyeba. Ah, mes frères et sœurs, tu ne vas même pas dormir une seconde. Tama batata bandeko bana lisanga antimati. Alors donc voilà, maman batata bandeko ngana suki nano awa. Na tikibino boko ko analyser situation. Alors rendez-vous le 21 août 2017 mokola lundi. Deuxième tour. Il y a libération ya Congo. O ezalinde zogolo ya suka, o ezalinde monano ya suka. Alors, soki bandeko bako telemate, adieu RDC, adieu le Congo, adieu, au revoir. Soki tongito maintenir les sanga oyo, alors et maintenant que jamais, chacun de nous a telema pona kosenga na son peuple, a ko telema pona été le 21 août to bengana mopaya. Yango de mapa, yango na sengi na bangala ba telema. Bamongo ba telema le 21 août, bo telema ki le 7 août était,
mais cette fois-ci botelema botika kolanda ba pasteur escroc bato na ba secte chrétienne botika kolanda ba mosengo ba mupe, ce sont les escrocs baza na kati na kanyaka baza na kati na ba secte. To libere mboka po to mema yango na ba base ya sika mayo o nazalaki nango na pokwa na lelo yango wana soki nakomi awa elingi koloba ete maloba manga mapokwa malelo mango masuki abuo bia ingeta ibobo matondo mingi.